Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media chansi amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media Bonjour fidèles téléspectateurs, chers internautes, amis à www.EHP Media, une chaîne professionnelle vraiment sur YouTube. Là je le confirme encore, hein, parce que c'est ZBD Makaya Akutagawa. Bonne fête à Maman Marie, Lelo. Moi aussi à Papa Charlie, Nakati à Londres, vraiment, de la part, il y a ZBD Makaya. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, je suis très heureux de recevoir à Ponabino une dame. Dans le bac 2016, on a su que on a une base à valeur. Aujourd'hui, moi, si je suis capable, il y a que ça là, open mi bali basala kate. C'est normal, c'est ça la parité. Parité, ça qu'on exige. Aujourd'hui, Scola Mouchi, Chefton, la répétition, dans le groupe Sans Souci. Bonjour Scola. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Bonne fête à toi. Merci pareillement. Et surtout dans mon santé qui toko wapi. Va voyage gaga. Kimia. Ok, Moussa les ofuta. Moussa les ofuta. Moussa ba ole la meskola bi Moussa les ofuta. Ah oui, hein, ce les ofuta faut te payer ça. Merci Lanzambe. Je sais pas dire comme fort, je sais pas de vidéo comme. Scola Mouchi. Combien d'années na kata groupe Sans Souci? Scola déjà totalisé 3 ans dans groupe Sans Souci. 3 ans dans groupe Sans Souci, directement chef ten. Parce que Scola c'est qui bolingo na ba chef maman bambi posté. Oui, bolingo parce que ce bolingo est un groupe na bisoté, yango ezapé parmi ba devise na biso, bolingo faut régner dans groupe Sans Souci. Ce bolingo ezala quitté mais toza tetilelo. Bolingo les quand présidence foudre de chasse. Non. Ezapé eloko au règlement na biso zoboya. Bamakangu non, ils a permis de la groupe Sans Souci. Scola Mouchi, apparemment vraiment l'ingraming ba film banjonting te pourquoi? Kolinga ngote te. Mais ils a que Scola préfère qu'un producteur a sollicité ndé Scola opesa o ezali le meilleur naï. Nazela ba producteur, ba grand producteur Nazela Abino. Ba grand producteur? Oui, Nazela Abino, Boya, et on a prestera très bien. Parce que Ebenda Bino Boya Veranga et Bonalax Sabino de quoi je suis capable. Je vous rappelle qu'elle est la cheftaine de répétition. Le groupe Sans Souci, Scola Michi ou Mouchi. Kombonanga Ezali Michiabu, Chibangu, Scolastique. Na monde art, Babenganga Scola, Eza diminutif ya Scolastique. Nanda kwa benganga Michi eza diminutif ya Michiabu. OK. Combien d'années dans le monde art Scola, les hauts en pleurs na kata Kinshasa, tout le monde en parle hein? Laissez-moi vous féliciter. Hein? Merci beaucoup. Dans le monde art 8 ans déjà parce que na outi na musala ngo musika. Et puis le lot naza na groupe Sans Souci et pas ya président nanga poudre de chasse Jean-Pierre Bouetouna on a pesi mbote mon papa na benga ke papa ya za plus que président donc et si ka confirmer nga si ka pesinga confiance a pesinga responsabilité à la kisinga pe na kokipe ko sala c'est ça. Les gens disent que vous avez transformé le groupe Sans Souci nesika ko suspendaka bateau, vous avez chassé les gens. Au bazala qui peut côté ba pierre moko forte na kata groupe Sans Souci. Exemple netinani. Exemple, mais tout n'est la kanga mais on répondre à yonanko. Exemple Serge. Aujourd'hui Serge est suspendu, chassé disons. Oh là là, mon prof n'a bien que professeur nanga. Qui va pour déjà ça aussi les gars? Ah non, ayebi.
nazwa ebele pa na yenga na kutaka Serge Luyeye azaka Dea directeur artistique mais ya ko sala que za mibeko omoni que sikanyo surtout mibeko soki ezali bato saka yango alors soki poto si yango te kaka yango ne muté ko frapper yo alors eza que atambola ki en dehors ya mibeko ya groupe ba règlement d'ordre nde yango frappa ki esali que azala libanda ya groupe mibeko yango ezuna ba Aziza mibeko ezuna papa Makaya. Donc politique à diviser pour mieux régner. OK? Bolongo bo benga na batu pour régner bien asima bo côté mbongo bien et surtout botal ba tête oyo o ba causer bien problème bolandela mbongo bien so côté ndenge nini. C'est ça? Non. Politique wana ezalaka bien te. Biso division na groupe sans souci ezana sikate. La question wana na ko répondre au malheureusement parce que tonga nazo kota groupe sans souci déjà ils avaient équipe ya baziza bazala ki susute ngana yako kuta bango te non côté bango le susute mais moi oza une histoire to butama te tongo Diego ka découvrir mon chef Fleuve Congo mais aujourd'hui sur toutes les questions tu demandes ko wela mise pina classe hein oui bi ni ne kana kati skola hein bon on est une discipline ou bien mes enfants disaient quelque part bah ne ko wela pouvoir ou quoi. Ou bien tout le monde va être content que Poudre de Chasse a dirigé le groupe parce que Poudre de Chasse fait catcheur. Non, cause la contenté ou bien content pour la Poudre à diriger, je ne pense pas parce que bon on y a surtout bayo kakae. Oh ngana yebi papa nanga yebi sanga lobi que azalaka président avant même yemo maréchal akufa. Après ce qui est déjà bokondi. Abandé déjà ko diriger bango. Donc, accepta Kaï déjà, étant que président. Après, il y a un maréchal. Alors, on est dans l'hôtel, mais je ne crois personne. Mais de part, il y a Baziza, ainsi de suite, il y a cuisine interne. On ne peut pas tout les dire. On ne peut pas tout les dire. Même fidèle internaute, pour savoir qu'est-ce qu'on a mouti, à passer là vraiment. Véritable carbonité, c'est ça vraiment. Hein, ça comme principe à vie. Tout le monde a coûté au ministre, soit il un bon va communiquer. Les ministres qui ont été suspendus parce que des tournages qui ont tout ça. Bon, le coup a insisté sur Yango pour tous les cas Yango. En ce cas-là, on a groupe sans souci. Ce qui est là, Monica comme capable, il y a quelqu'un de ça là où ils allaient groupe naé, na ba norme à groupe sans souci. Au côté si lettre nayo. Alors, secrétariat ko étudier yango, na niveau administration, ba étudier yango, ba monique oui c'est bon. Alors, ba remettre yo et puis au commis responsable, sans rancune, sans problème. Donc, séparation les annonces rancune té? Non, même pas rancune. Vous avez toujours bonne relation? Très bien. Ceux qui ba problème les ali, ceux qui a jour oyo to kindaka na tombo ya papa maréchal, bazalaka. Donc, problème est sans rancune. Je dédie cette émission à maman Marceline Peta motema papa Simon à Londres. Balobi Londres wapi tala bolingo wapi. Maman Marceline Peta motema papa Simon à Londres. Moi je m'appelle Zebede Makaya Akutaga, votre humble chroniqueur. Skola Mouchi. Michi. Ah, excuse-moi, Michi. Comment vous gérez ces groupes? C'est pas facile que gérer grand parce que nos groupes sont soucis, tous en a leader. Intellectuel bazali, c'est pas facile, mais na bundaka parce que pesanga confiance et puis yebi façon travail nanga na continuer na bango puis depuis na commis chef ya répétition déjà 6 mois déjà nazo diriger bango. Rapport mon côté comme au niveau de l'administration et tout. Flore Azaka dans groupe? Oui, na PC Kutumbote, Flore Bangu, Aza chef Nangai. Il y a dans groupe. Aza cordon. Coordonnatrice. Et maintenant là, boté na moni mingi boté pena, baté mingi bana basi na ba poste, na pièce toujours parité ou quoi? Bon, na groupe sans souci, ce qu'on a capable. Ba moni qu'on a talent. Aux intellectuels, tu peux faire quelque chose. En tout cas, bako bomba yote, bako pesa poste moko o bimisa o zanango. Yango ano moni que
Maman Flore azana poste ne po ngana kute na poste na ye donc a umeli nango puis a travailler ka kitoko bateli adjoint na ye o ezali papa Omar Kabongo na pesi mbote aza chef nanga aza cordon donc aza pe conseiller à président pour droit de chasse donc toza pe na bana mibali toza na zana DA directeur artistique nangai o ezali Pierre Ndombasi na pesi mbote donc toza mibali na basi tozo travailler ensemble 6 ans 7 ans après sa mort Nasime papa pe bana ba ko gerenda ko bien baba kisa o papa zangisaki famille mabende bateka lopango baby sa o papa tikaki nini oya sika bino yo bozali na groupe sans souci après sa mort o bakisi na kati ya groupe sans souci vraiment pour ce qui est mon exemplaire ce que mo oya la mo kala ngete bana ba bakisi boy bon souci ya maréchal ezape souci o eza ya papa pour droit de chasse il y a qu'à garder toujours combo naie et puis il y a qu'à sepelisa kabana kin il y a côté à la population monde entier nanzela ya ba scène na biso na ba histoire na biso il y a sika ezali parce que banda maréchal Akenda toza toujours ko sala ba idée o eza ko cartonner o eza ko te ya batu bazozonga na nzela et puis soko tamboli ba témoignage ezali net histoire autoza nango mikolo mokili makambo pote ba raté bo raté bo ta vacances qui ça go pardon mokili makambo na antenne A donc eza ko yinda ba réalité le kakana mokili eza na frontière te c'est l'histoire de qui bon mokili makambo eza histoire ya Gingombe na histoire ya Rejo donc deux personnes ba salé locaux bah proposer un groupe c'est comme ça vous travaillez non oui même yopé songa tinga benaza na idée nanga na pesi ba étudier ngo puis faire kitoko balancer déjà signa votre titre ezali eza ebele eza en boîte parce que biso to côte saka histoire cause en a 2 3 histoires au côté ici eza en boîte et puis bando traitant malé mais jusqu'à ce que ba pesa bana kin ba sepela Skola Michi ah Jesus qu'est-ce qui se passe avec moi Skola Michi botrane na osika Skola Michi bien Michi dis-nous utala nani mingi na télévision pour bando jouer boy bon natala bato ebele nga vraiment na monde art o eza comédie na linga kango depuis que nazala mwana muke na komai na posa wana envie wana ya osala théâtre to na komai na âge à 13 ans na banda otala esengo na banda kotala mama alinga na banda kotala natala bato ebele bomengo bolingo na banda otala même mibali na banda otala papa ntengo natala bato ebele alors nakomaka na posa wana natalaka mame vala nakomai na posa wana njunga pe na sala théâtre mais tant on a 5 ans on a zana âge à 13 ans maman nanga lobité ozana mukie na ko bimisa ono kité na balabala a garda kinga mais au jour tant we kokaki atika kinga et puis nini maintenant nini skola zo constater lelo d'une manière négative OK na ba fi bazo jouer lelo na théâtre qu'est-ce que vous reprochez vraiment parce que vous avez tant aimé vous avez la télécommande au théâtre ce soir nous aurait reproché lelo bon qu'on reprocher ba artiste comédien pas vraiment mais ceux qui conseillent na ko apporter ko pesa bango parce que ko aider bango pe na vie artistique na bango boyoka bien mtalo ba chef ten boyoka baninga nanga boza ba collègue nangai na monde ya théâtre ba série ezalaka te oh série boy non bison surtout oza ba artiste ezalo bandi lobby dès qu'on s'engager na ko sala théâtre yeba que okomi artiste alors artiste azaka na ba façon na yemo ko se comporta même na cité même na milieu ya musala alors ce que lingi musala théâtre na biso muto bandango kala na bato babanda liboso na ngai ta mususu ona koloba lelo e ko edeyo peut-être na oyoka yango te mais na ndima te na yebite na ndimite kezelo kwa sika na olobaka que to linga musala oyo eza bilanga café théâtre eza bilanga café pono lona yango eza passe et puis pone bima
écola et ça passe et c'est ngaka patience et c'est ngaka persévérance alors c'est ngaka détermination o eza que le leçon que koli ce que buki alors monde entier ba sepeli alors au comme riche des amonda art donc dans ce cas na osenga na bino bozala patient bolinga yango bozala déterminé alors bozwa fruit o bozoluka non na ba oyo bayaka na télévision pour na kindumba surtout kindumba c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ngana za suna bimina ndako na loba na ke musala. Na lataka très bien na ke musala nanga. Ba okanza na mzuna okende vite to api menzoka na okende ngiringire. Na okende ko travailler na ke na lati teni nanga répétition na bandi ko pesa travail. Pona ni na yebi ke yango de elesanga, elesa Rite, elesa Josué, alors yango des avenir nanga ya lobi. Alors ezala bien, ezala bongo pona bino ba oyo bozo ya lelo. Et qu'on fout à bino et puis et couper sa valeur na bino beaucoup garder dignité na bino. S'il faut donner ton numéro de téléphone na bafana bele bazolanda. Merci beaucoup na bana poto monde entier, Asie, Amérique, Europe, Afrique, na pesi bino mbote ebele. Nayebi que o bazana Angola balanda kanga nazana ba fan na Angola ba benga kanga pe tokutana na ba WhatsApp na Facebook et tout ba zape na ba o ba pesa nga pe ba conseil pour na skola azala o azali numéro na nga ya téléphone eza facile parce que bozana ZBD Makaya o azaka na bino tout le temps ce qui bozlukiye et directement bo moni skola michabuchi bango. Merci moi mabanga otango la ba ko te ba osiliga force boki bangote. Ah oui, mabanga na kotanga bino bakombote. Mais na pesa bino surtout merci. Bana Luanda, merci beaucoup na assistance na bino. Na pesi bana yaki na ba conseiller Micha Misenga ou azabier nanga. So bolandi bo moni skula zola ta maputa zo changer ba robe donc ezaka na mutu moko avandaka tout temps na machine ou ezali petite sœur nanga propre Micha Misenga mama na Alicia azwaka temps na yo tongela artiste na ye en bilamba pona asepelisa bino banakina monde entier na pesi Sandra Mbumba aza siko na Lubumbashi moi tour aza coiffeuse na ngai na pesi salon Languna Mbotebele parce que bon pe bakipakanga na côté ya Suki na pesi ba chef nanga ya groupe sans souci na pesi bino ba Mbotebele parce que na confiance bozala ki na vision boba ke non skola za na loko alors photo bimisa yango bo pesa kinga responsabilité ya kozala chef ya répétition na yango na pesi bino merci président pour des chasses na pesi merci ceux qui nazole kananzela bazol ba skola ba félicitations na ozoma ba koli donc eza pona opesinga confiance nango na pesi réalisateur na biso Mboshilo Kinzonzi 9 yang antenne A na pesi bino ba Mbotebele donc c'est ça. Merci Skola Michi, très géré. Vous êtes à l'aise hein? OK, très à l'aise na sepeli na pesi merci ZBD Makaya na confiance au trienga au tali pas au sélectionnenga. Elenga Mingi, voilà, c'est une chaîne professionnelle. Devant moi, un caméraman professionnel au nom de Dersi Balou qui dit entre ses deux mains une caméra professionnelle. C'est mon caméraman. Hein. Tu vois les images, hein? Au moins, image qui te quoi? Internet est bon, puis papa, il doit m'en séparer, puis maman, GH, la mère des enfants. Ma Gisèle, maman Lekamoto, Nakachalman. Je sais pas de vidéo. Yo ali bangwa kilo, je sais pas de vidéo. Prêtre, au boy salamu kirinayo. Ntoka bambonga vo abwa libanga isalate. Mususo bwa kina no zerina no apakabi. Je sais pas de prêtre. Thierry qui me fait mamazanto mo le véritable garçon Schengen. Yepena tchaka télévision mon nene otala Akutagawa. Aristote Kitambala. Mon frère, tu es petit mais costaud wapi. Lux Pereira, je vous aime bien. Portez-vous bien. Naomi Omoi. Naomi Walo Akutagawa. Bye bye. Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media
ngana lingaka nga EHP Media, ngana lingaka nga EHP Media, mama ngana lingaka nga EHP Media. Ae EHP Media, Chancy Amani, Pista Papa, EHP Media, ngana lingaka nga EHP Media, ngana lingaka nga EHP Media, ngana lingaka nga EHP Media.